Bokota ye, bokota, 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 boya kokota bandeko nanga, bokota ye, awa makambo, awa ya somo, awa ya koinda, awa ya koindisa, awa ya kobebisa na ndenge moko ya somo penza ya kosakana te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino. Boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas, bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Kande toyebisaka bino s'abonner massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobanda ko tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer, c'est notre devoir. Oui, bien sûr, tolobakango toujours et encore ezalaka devoir na biso bandeko nanga. Yabino peu de votre côté. Bo talaka biso bo salelaka pe ba partage wana devoir pe nabino na ndenge moko ya malamu. Voilà. Lelo toye chez Inès NM officiel kande boyebi biso awa tozalaka toujours et encore ba panza nsango. Toyaka toujours ko panza nteke, toyaka toujours ko betela bino ya masolo, toyaka toujours ko yebisa bino oyo ezoleka, nini ezoleka, nini ekomeli nani asali boye, nani amataki boye, nani akitaki boye. Ezalaka penza et encore musala na biso. Pona bandeko na biso nyonso o ba olanda biso, tango ozolandaka biso bongo kobosa na pete kotiaka mai ya komela, tia mwa popcorn na yo, tia mwa mbala na ya sukali, tia mwa fufu ozoliaka kote mosusu ozoyokaka mama Inès NM officiel. Bino moko boyebika mama wana azalaka somo ya yelaka bino kaka biloko ya moto biloko ya kitoko biloko ya sika. Voilà. Lelo toye na dossier ya mama Kalunga bandeko nanga ebele ya batu deja mitema ezobeta nini ekomeli mama Kalunga, dossier eza nini, situation eza nini, likambu penza eza ndenge nini, pourquoi na batu nyonso botiki bango boke kosimba kaka Kalunga de nous-mêmes, joli Kalunga bandeko nanga, nini wana eza mutuna ya batu. Avant na tiela bino audio yango ekozala bien la famille naya nanu kande boyebi ko pesa mwa briefing ko loba mwa pona mama Kalunga. Mama Kalunga biso nyonso toyebi ye ke azalaka moko ya ba comédienne na biso oyo abanda depuis kala. Mama Kalunga abanda ba théâtre depuis kala. Aza mama moko ti lelo oyo a continuaka toujours na ba théâtre. Soki tozongi na kala wana mama Kalunga kutu abando mona na mukolo. Pourquoi? Parce que mwanzoto izalaki muke. Bino moko boyebi na kala wana ba théâtre, batu na biso ya théâtre, ba opportunité ezalaki ya malonga te. Mais soki botali lelo mama Kalunga otali boye okumisi nzambe yo moko lobi oh penza joli Kalunga neti mwana 20 ans eza mwa bongo. Pourquoi? Parce que moni tango muto akomi déjà na mwa mbongo okomi ko gérer ba mbongo et salaka que mutu de son côté moi jeunesse zonga katolobi te ke mama Kalunga aza mukolo, aza ne mukolo te, aza penza mukolo te, aza na âge na ye ya bien âge moko normal. Mama Kalunga aza parmi ba comédienne o batikala kozala na problème na batu te. Ami pesa ka respect. Déjà kobanda mama Kalunga azalaka femme mariée, aza mama moko aza na bana. Toyebi biso nyonso ke eza na ba série moko mwa ba rando elekaki mingi kote ya mama Kalunga, mais respect na kote na ye amipesaka toujours. Ata soki aye ko répondre amipesaka toujours et encore respect. Ayebi ke naza na bana ya basi na mibali bazokola lelo o bakoki kobala babokilo bakoloba nini pona nga mama bokilo. Yango amipesaka mwa respect na kote na ye, et à part ça ayebi ko travailler na ba collègue na ye. Toyebi biso nyonso ke mama Kalunga na ba rôle oyo azwaka azalaka toujours mama moko ya munoko penza ya makasi, mais na vie normale en tout cas ayebi kovanda na baninga, ayebi penza kovanda na batu, ayebi penza ba limite na ye.
yango ezalaka toujours et encore important parce que ebele ya bato bayebaka balimiti na bango te. Mama Kalunga lelo oyo akendaka kojouer epai ya ye moko Poutine de l'écriture la patron na Belleville kandi ya babilvi. Tomonaka pe Mama Kalunga akendaka plutôt epai ya ye moko Sila Bisalu kuna pe akendaka kojouer. Donc bo sentir penza ke ye aza na tante ke no koto na okende te koto na ya mipesaka penza musala nde papa musala nde mama. Voilà. Lelo toye bandeko nanga eza ya koyinda eza ya kobeba nga na yebisaka bino toujours soki eyindi kuna na koya soki ebebi na koya soki esali pe pasi na motema na koya soki esali pe mokili mawa te bokomona mama Ines NM officiel na koya penza na pete nyonso. Tolanda nanu nazozongela bino sima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge esengeli. Aya makasi na omona ba defo bato. Est-ce que o ayo moko utala yango? Karaba ndo mimona kaza la plus forte. Mais douleur ezala na mukongo. Anda omona ndengo longolongo te. Peu importe boto yo za nango. Biso batabilongi mabe to expliquera o te ke malgré boté no mobimisa so alipeka. Biso to expliquera kote. Mais kozala kitoko kozala pembe na so munoko. Tobenga ngoni. Babenga ngoni. Abomination. Aya makasi na omona ba defo bato. Est-ce que o ayo mo Babenga ngoni. Abomination. Aya makasi na omona ba defo bato. Est-ce que o ayo moko utala yango? Karaba ndo mimona kaza la plus forte. Mais douleur ezala na mukongo. Anda omona ndengo longolongo te. Peu importe boto yo za nango. Biso batabilongi mabe to expliquera o te ke malgré boté no mobimisa so alipeka. Biso to expliquera kote. Mais kozala kitoko kozala pembe na so munoko. Tobenga ngoni. Babenga ngoni. Abomination. Aya makasi na omona ba defo bato. Est-ce que o ayo moko utala yango? Abomination. Voilà, de retour la famille na bandi ebela batu touti koyoka awa mwana ya mama Kalunga. Makambo auti koloba bandi konanga en tout cas eyaki kosala mwa moto ya makasi, moto ya kosakana te. Biso nyonso toyebi ke mwana ya mama Kalunga aza mwana moko oyo ajuaka na Belar. Epai ya Belleville kandi la patron na bandi konanga nde bisika mwana ya mama Kalunga ajuaka. Kombo ango ya mwana mama Kalunga azalaka nde Miss Kalunga bandeko nanga ebele ya batu balobi o ayaki nde kobwakela moko ya ba famille ya ba kuka ayaki kobwakela yende jeton ezaka teke no aye koloba eza jeton o ayaki kobwaka muto atindi okoki kozalaka mama o mama na bango tango ye Miss Kalunga abandaki ko poster video wana mama na bango akonseyaki ete bon la famille to mekana nuko sorola. Boyebi ke batu pe baza la base ya lelo théâtre maboke ezokufa
eza pe biso Congolais. Biso Congolais tokotaka déjà na conclusion ya makambo o mutu atikala koloba te. Biso Congolais toza bongo. Bomoni dans la vie nga na lobaka toujours. Soki omoni ke na eloko oyo ya kokomante eza te, leka na yo. Ezalaka bongo. Parce que lelo tokomi komona ata basala nzambe bapasteur ya baeglise omona mosusu avandi kaka asali mwa video na ye moko ya exhortation atie na TikTok, atie soki na Facebook. Cela ne veut pas dire que non tango atie message wana azobwakela mutu jeton te. Soki yo peut-être se retrouver na ka wana, donc yo wana déjà miyeba ke non awa ezanga mutu bazobwakela jeton. Il faut na changer. Mais ça te que non yé peut-être mutu atiaki na ba intention ya kotia jeton. Kotala pe message ya mwana mama Kalunga, Miss Kalunga. Namoni ata te que non intention ezali ke abwakela mutu jeton. Awa na mona nanga intention te. Namoni penza yango te eza kaka koloba sali mwa video na ye talaka aza star. Mosusu pe mwa visibilité kandenge ezalaka. Babiso awa tosalaka pe bongo. Mosusu omona ka na sali mwa video na nga ya 30 secondes, ya 1 minute, na tia yango na YouTube. Cela ne veut pas dire que non naza na bato o nazobwakela ba jeton te. Parce que ndenge naza boya de mes émissions o na salaka. Na yebi ke eza na ba ennemi na nga pe ebele balandaka ngai. Bakolanda penza yo ba olanda ba yoka nini ozoloba. Mais ce n'est pas dire que ça on a voya ko sala émission nazobwakela mutu kingandi parce que peut-être to sololaka na ye te yango na obwakela ye parce que na ma émission nanga mosusu nazalaka toujours na habitude ya kopesaka ba conseil. Eza ka inspiration moko eye kobotama tango ozolobaka. Oye kotia yango pe na émission esali pe bien esungi pe bandeko mosusu. Alors eza bien te. Ya kozwaka ka makambo nyonso azobwakela kote kuna parce que kuna ajwaka te kuna akobwakela jeton nani akobwakela ndenge ezaka boye Miss Kalunga nani o bosi boyoka keno ye wana Miss Kalunga aswanaki na mutu kingandi ti ndenge akoti makambo ya théâtre mama na bango asi a prépara mwana oyo mama na bango ayebi réalité ya théâtre mama na bango ayebi ke liloba oyo koki koloba oyo koki pe koloba te oyo koki kokomemela yo ngambo oyo koki komemela yo ngambo te mama na bango ayebi donc a prépara ye quand tomonaka mama ani a prépara Keni c'est de la même façon mama Kalunga pe a prépara mwana na ye donc soki bomoni ata comédien kingandu aye koloba mwa liloba à moins que soki mutu wana akomi ko répéter biloba loba na ye wana nde tokoti koloba keno eza jeton alingi kolo message ayoka ye aza na makasi te ya okende koyebisa ye ezaka pasi yango bomonaka mosusu baswahili balekaka biso. Pourquoi? Muswahili azalaka na vérité, muswahili azalaka mutu te keno osali ye mabe abomba azalaka na temps wana te. Mais biso bakino na bakino tozalaka na sens wana ya kosala soki mutu asali yo mabe olie olobela ye ozobanga neti ozobanga ye o préféré na yo ba jeton otiaka na ba statut okomelaka ye na ba statut mais ça n'a pas de sens. Mutu soki asali yo mabe kende directement lobela ye. Soki omoni ke oza na makasi na nzoto te oza na besoin kobunda pe te kende ka na sens ya bien lobeli ye kaka keno nayoki makambo o lobi. En tout cas tika kombo nanga soki ngana tozaki ba camarade ki camaraderie esila eloko nyonso esilaka ke ovanda ozobombaka okomi sikoyo ba jeton matakita mais eza ba biloko moko esekisaka nga mosusu na kote na biso esalaka penza pasi ya makasi. Tozalaka na courage soki mutu asali yo eloko ya mabe kende affronter ye kende lobela ye kende kebisa ye ezalaka bongo ezalaka penza bongo babilo mosusu foto lobaka. Alors na cadre oyo naomona nanga place Miss Kalunga oyo alobi mabe naomona ngo te naomona place oyo Miss Kalunga abwakeli mutu jeton naomona ngo te naomona te place oyo Miss Kalunga asali soki matakita naomona nanga yango te. Parce que ndenge aza boye carrière na ye eza mulai ezaka te keno akosalaka ka epa ya Belleville te na mama na bango na yebi na bandi asi ayebisa ye ke ndenge eza boye okojouer bisika mosusu zalaka bien na mutu nyonso akoki kobwakela nani jeton biso Congolais pe tolekisaka mosusu to exagéraka na babiloba na biso eza pasi.